Amis téléspectateurs, meilleur élève, il y a gouvernement Julie Tetulu Katumino, maman Aziza Nathalie Mounana, ou Azali ministre Nabiso, il y a affaires sociales, action humanitaire. Je pense que Naïna Lombangu, l'analyse actualité commentée dans des Moïse, il y a Tongo et les Lopo, n'a qu'au recadrer, Frétan, Bandeko Moko, Bazaïko, Tambusamba, compte X, ou Ezali, Atako certifié, Kolobela Maïmatali, action maman Nathalie Aziza Mounana, Kolobela Maïmatali, secteur Naé, Bazali Batro, Bazaïko comprendre ABCT, il y a ministère Mana, il y a affaires sociale et action humanitaire. Laissez-moi vous dire que cette dame depuis Azali Wana Azali takate pona ko kunda bibembe takate pona okene na ba naufrage mais Azali moko ya ba maman o ya pesi sourire na basi ya ba soda na ba orphelin puis Azali moko ya ba ministre o depuis affaires sociales les ali o yo l'état comme ko récupérer ba site naé pour votre information Kinshasa affaires sociales a récupérer qui ba site naé Bukavu to l'accès bino comment est-ce que a récupérer qui ba site naé o yo ba dongolomi sou ba individu ba kangaka ba site ya l'état ba komisarango ba bien privé na bango mais maman Nathalie Aziza Mounana à Kitaka sur terrain on a ko lakisa la face du monde que baïba kaleta te ko ba individu mais l'état mabele na banda ko na et sengeli et appartenir na l'état bon monaki comment est-ce que tango ba récupérer ba bisika manso wana ba récupérer ki ngote pona ba bien privé ya Nathalie Aziza Mounana ba récupérer ki ngo pona ba salignon so ya ministère mana affaires sociales et action humanitaire donc batonyo so bozai ko mona na ba X bazai ko komela Nathalie Aziza Mounana comprendre Bazali ba envoyer du diable Bazali bato Bazali l'information té na Matali ministère mana to lo bakaye té ce que vous avez une information té et sengeli ko beta porte ba ba na kopesa bino information appropriée na Matali ministère mana et affaires sociales action humanitaire